Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. Dorcas Bolokoko en direct de Bolokoko officiel, en tout cas, c'est Dorcas Bolokoko à la présentation. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez et commentez. Je suis Dorcas Bolokoko Gauloise et Abakou, en tout cas. Merci à Sam Couple Interfère, merci à Maman Zozo, merci à Batoutour, Bolingarangaï, Bagoloa, Gladiateur. Un seul rendez-vous le 7 juin 2025. Balobi, fait rigoler à UNG Arena, les Gaulois achètent déjà vos billets. En tout cas, m'a envoyé belé à Roloba. Cher ami Gaulois, tout le monde est comme le papa chéri, à presque 4 personnes au Bakoufi. Baliwa, Bango et Landani et Belé. Parmi tous, il y a 4 traités, 5 personnes. Parce qu'avant ces games milieu, il y a des gens qui ont fait. En tout cas, il faut tout y parce que la carabine, c'est la moutoumora, le cara na télévision, magicien, mora balobaka. J'ai même pensé qu'il y a bimisi disque, Batouba Rolanda na Kokufa. Mais tout le monde a j'ai même pensé bimisi disque, Batouba Kokufa, mais un réseau tient date il y a concert. Oh, il faut que nous mettons un poteau, baliwa, bateza Rolanda, et comme il a liwa, il y a moins nanaye. Je suis avec un maître spirituel envoyé, pour bétaner les solo, on a tout solo là, bande robots s'abonner, bon liker, bon commenter. Maître envoyé, bonjour. Bonjour, maman Boloko. Bonne santé. Ouais, santé, ça va pour moi. Moussa la bonne. Ouais, Moussa les otambola. Otambola, malamu, donc, bato o nyon so bazo luka ba problème na bango, o ba bien mettre envoyé, bazala décider, oui que mwanda mo be misope tout ça les panayo, bato to voir même ba benga na yo, bazo ba solution na bango. Donc c'est un peu ça. Et yo na lingaro ya mbayo, boyebi ke boyoko akosaka te. En tout cas, na lingaro ya mbayo parce que jusque là bana bana ya mbayo, na nous avons résultat mabete muta benga ke bolokoko, mutu no yamba ki a escroquer la plupart ba leta na chaîne rebele ba escroquer bato. Mais yesu na ndimara ko ya mbayo c'est parce que na nous na yoka na mouvement wana ke yango bomo ya tikela ke entre penza la plateau na aya to solo là mettre envoyé. Aujourd'hui dans la musique na biso ya Congo ndenge za okina. To bandi na luna ING ya faire là. Na kati ya photo ya nini ya affiche ya faire là. Abimisi 3 billions. Elongi moko atali boye liboso, moko atali na gauche, moko atali na droite. Ebele balobi ezali 666, ebele balobi ezali ton de l'affaire, ebele balobi eza po abenda bato ebele na kati ya concert. Selon yo maître spirituel, par rapport ya signe wana, comment okoki ko définir en mot? Non, par rapport à signe wana, ngai na koki na ona contexte bango ba koki na ngote ki 666 non. Biso na bokoko chiffre wana 666 ezala raté. OK. Donc biso tobenga ngo makuku matatu matelemina nzungu. Makuku matatu matelemina nzungu. Donc ezaneti mabanga misatu ko nzungu esa nini e matalikolo biloko esa ni ebela. OK. Holandi et 3 faces wana oyo atali wana ezabe signe ya bakongo tango na époque coloniale tozaki na Congo Kinshasa, Congo Brazza et puis Congo Angola. Holandi. Donc eza signe moko o asala ki eza significatif et puis eza vraiment na donc on a fait le à valoriser l'entité na ye. OK. Oui, à valoriser ba kokone. Voir même attendre ba temple na biso bike ko ba 3 faces bon ezali. Voilà. Face mutu moko mais akabwani na atali 3 côtés. Voilà. Voilà. Les gens ont ma bête, à valoriser jour ya valoriser ba koko na ye. OK. On comprend donc azamo na ba entité. Yango na onyo so ya sala kesimbaka. Holandi. Donc azamo na ba entité ngakutu bona nga bravo l'artiste ndenge azo l'accent vraiment que azali mwana ba koko ndenge azo l'accent que aza mukongo ndenge azo l'accent vraiment que aza moumbu donc aza mukolo mboka quoi. Donc c'est un peu ça. OK. Voilà, parlons maintenant de Jubin Piana. Oh le bama Jubendo qui Jibade banana ye, Jibazoli ba entourage na ye, Jibazoli ba tout l'orchestre na ye.
maître spirituel kaka bino ni boleka kawa yo elaka biso bacomédien bakokufa tomoni baliwa ela nani oui oui parce que moko balekaka siki biso biki jibe soki abimisi diske akokufela bato mais jibe abimisi diske bato bakufa te ndenge nini ka ere akomi kotia badate ya baconcert po abeta na poto abandi kolandisa baliwa c'est dire à quoi ngai nakoyebisa ndeko na biso ya musicien Jibe Mpiana aluka nzela bokoko nzela oyo akendaki eza nzela malamu te ok voilà donc omoni forme wana eza kisi ya bapaya mosalaka bongo ezali kisi ya bapaya oui avant akende ba États-Unis wana bakisi oyo akendaka koluka ezalaki ya bapaya po bamikolo yango avoyageaka mingi akendaka bapoto na ye moko avant place akendeki koluka bakisi ya bapaya wana non parce que asantaki ke na actualité azalaki souffrement te alalaki pike bal du match mpe ezalaki prêt ya kobima et puis apréféraki akende kozwa oyo biso bapaya babengaka talisman kisi ya bapaya kisi ya mindele po asala succès na oyo nyonso ezalaki posa na ye nzoka ezalaki malamu te ezalaki nzela malamu te olandi donc soki bato bakumbaki kuna bato bakosi ye olandi alors asa nini ase repentir azonga na bokoko ne parce que musique ça kisi esimbaka te mais déjà musique il a 50 ans oui akoli mais musicien akolaka te musicien akokufa na micro ezaka bongo sotali papa na biso soki nani soki wendo kolosoy akufi na micro na ye donc musicien âge na musicien etalaka te ekipaka te olandi mama mais kaka bino na kati yo te maître kaka bino moko bata spiritualité boyela biso bolobi que musicien so bon musicien te kisi so okomi déjà na 50 ans mata oleki déjà 50 ans kisi esimbaka lisu non boyela biso yango non ezalaka mutu de plus en plus azokola spiritualité ezomata oui parce que suka ya mutu après avoir kokola ezanini liwana okokufa mutu so akufi akoma na entité entité aza mutu moko aza na ba grandeur spirituelle ya likolo donc neti bo soki nga na kufi ezala na bato oyo bakoya ko baosala nini na tombo nanga invocation na tombo nanga bako invoquer na kombo nanga parce que na komi déjà entité alors yango mona ke mutu tango azokola spiritualité ezosala ezobakisama ntango ozalaki no mwana atolobe no mutu mabe esa elo te so bandika kobota kopa ndenge otobotela biso bebe star boye asali olo mo boye solo atolobe mabe te soki oniongeli ye kaka omoni ke eloko wana ekosi donc mutu ntango azokola spiritualité ezomata yango moko automatiquement. Donc, Jiba les 50 ans, c'est-à-dire que spiritualité n'est pas au matin. Oui, mais à ça qui erreur, ne akendaki ko luka oyo ya bapaya. Parlons le banabiso ni Jibe mtazo boma batuana. Donc Jibe azo boma te ezali neti yende ngoza awa oye nanga to sala likelemba. Mais yo ye bibi sala likelemba to sala. OK. Siko na tour na yo likelemba na o bandi ko perdre bana. Obandi ko perdre bateau bazaka nzinga na yo so tango eko sutura ekomi trop tard olandi mais trop tard pe na spiritualité ezalaka te bokoko na ezobenga ye azali ne Congo azali moluba baza pe na coutume na bango baza pe na bokoko na bango soki ya bango kozala makasi te aluka te ba Congo voilà donc tokopesa ye oyo kozala posa na ye pe liwa bandeko na biso ba musulman ba bengi yango kadara kadara ezali destin ya nzambe mais liwa pesa na maboko ba ezali olandi voilà parce que sunda basi nanu takufaki après sege après nani non sunda basi après maître moko voilà après sege après nani Zulema et puis moi na yemo et puis moi na donc ça fait 5 alors encore Zulema avant akufa na lega émission moko boye et pas Bobeti Mboyo voilà mon ami na bisaka bango
oyo nyonso oyo bazobela na groupe wana maladie na bango ezoluka kaka bokoko soki bakei na hôpital bakufa neti Zulema soki ake hôpital kaka akufa nebisaki bobeti ye wana te akufi epa nokuti napesa baprofesia bacomédien omona ndenge balandana hémorragie mpo ekatana nazalaka na traité nga nasala na bacomédien yango monaki bakufaka so te non eza baka moko rare par rapport ndenge ezalaki na kala mais maître na tuna question par curiosité na spiritualité herbe monaka mutu moko baza na mbongo andimi koza charge ya ebembe moko boye oyo te mosusu baza bandeko te famille te elinga oloba nini non biloko mosusu ezalaka nini bacharge mosusu ezalaka moto azwi charge par rapport ya considération azalaki nango na moto wana moto mosusu azwi charge ayebi ke flèche ale ezalaka accompagne na oyo ya retour parfois na nsima liwa wana azwi bénéfice na ye moko boye alors akodepense oyo nyonso bokolinga parce que na nsima ayebi ke bénéfice ezali. Ah, ok. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, maître. Mais par rapport que tout ça, la mamba jibem pia, na batu bazar okili ma question. Mona na ye mo repère confi. Makila na ye mutu kawana peso mona na te. C'est-à-dire pour que na poto ezali monde o ya ba caméra ezara partout. Mais ndenge ni mutu ko etuti océan wana ezara mona na te. Ezali ba mitu ka mutu ko boyaka nango bo utiliser kaka eboma mutu après ke nango. Ezali baliwa moko boye ezali yaba mauvaise spiritualité. Olandi qui se va payanga na bisaka batu nyonso qui se solo ezali bokoko qui se solo ezali zila Congo qui se solo ezali magie noire ceux qui ozoluka magie blanche magie rouge okuta na basor oyo on comprend yo kanisi pona kolia mutu baliaka mutu lokola biso bodende to fai na plateau ba komisaka mutu ntaba nusa nyama moko bo quelconque nde egosenga ke balia yo mutu ka mususu egoya yo monengo mutu ke tout nzoka za locomotive za train ya kindoki et tamponner yo et bomi yo et puis ça ni elimu po et kana mission et ça li mission nango sani et okendeti. Alors ceux qui ndeko na biso jibe piana mambo oyo ezolegele likolo ya misu aza aveugle nango atambola aluka ba homme spirituel bako arrêter hémorragie parce que hémorragie oyo so e continue et risquer emema na ye moko. OK. Olandi parce que biloko mosusu ekumbaka bato ezali souci. Olanda ezali souci biloko mosusu ekumbaka bato ezali soni nona sima soni asalaka boye nga pena kina nga po soni eleki mais nga na part na nga na opesa ye makasi azala makasi mais aluka kaka kisi ya malamu po musique sans kisi mais wera continue na mabete qui abeti concert na ye ya Arena Grande Paris. Non, nakoloba te ke wera tindi na mabe ou ça doit tindi na mabe te ba a traiter na bango place basola biso tozalaka te mais ezali likambo ye moko mukolo nzoto ye moko mukolo orchestre ye moko oyo ayebi ke vie na ye ezali musique pe vie na ye nde ezokoma image na ye nde ezokoma sali aluka nzela oyo ya koarrêter hémorragie wana ata kutu ezalaka na biso bato mwindu tata mama bozokufela bana mingi bosani bokotambola bokotambola boluka nzela nini wapi place makambo oyo zouta wapi la danseuse kokufa voilà okopa okoluka nzela oyo makambo nini oyo ezouta wapi okopa donc eza eloko moko jibe piana aluka nzela atambola plus na bokoko omona makambo oyo ekosila. Pourquoi bino obenda batuka na bokoko ya bino? Parce que bokoko nde ezali magie suprême bokoko nde ezali magie oyo place mundela zwila idée po asala kisi bayaki na mbanza Congo bakanga mwana ya roi Congo oyo baya nakala kombo ya Congo mindele batu bapesa yango basinspire yango epa ya roi Congo tango mindele baye batuni ye yo nani abisi wango mini Congo donc ngai nde Congo kombo nanga Congo nde mindele baye baki kombo kopesa mboka ote nde bapesa yango kaka Congo Angola
Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Oh c'est que papa oyo eleki na miso to monaki na marque ta balobi yende Congo. Yete wana te. Abi Congo comment on est pas na ye. Congo wana pe ye azamu to bandundu. OK. Ye azamu to bandundu. Na boyebi pe. Roi Congo. Oh. Ye azamu to bandundu. Roi Congo azamuntu ya Mbanza Congo. Mbanza Congo eza frontalier na Congo central. Banani yango oyo fo bazala ba mini Congo eza biso te. Il azamu to bandundu banduza na elle sur droite et gauche. Ye mini Congo nini? Bobunda on peut la spiritualité. Non, non. Eza kombo na azui eza pour mapete. Azali pe coutumier ana ba respect na ye. Mais Roi Congo no evre na Congo central. Pardon na nino na Mbanza Congo. Mbanza Congo eza province du Congo. Biso toza na province Congo central, donc biso na biso mai muto kaboli biso wana. OK. Très bien. Olandi? Voilà. Donc ye ezaneti azuka kombo moko ya premier roi. Neti muto ba Congo. Est-ce que Congo elobi? Boyebi qui signifie Congo wana bobenga. Donc c'est un peu ça. En tout cas. Azona e Combo. Yete aza roi Congo yete. Voilà, merci beaucoup maître. Oui, l'équipe a question essentielle. Question essentielle monsieur César, batu ba mona ka maître erto ya mbarayo. Batu ba continuer ka continuer. Est-ce que maître Bik sera peu basida kindo qui est maître Nengazawana alongola ka bambasu bampese. Après se rappeler que muto doit peut-être viser sur anda ko zoate, toi muto azo mukana sur banda ko zoate. Ouais. Maman Boloko, omoni na spiritualité mutu nyonso azana nina ye. Voilà. Azana nina ye oyo makambo oyo azana ngo na maîtrise makasi. Ke mutu ngandi aza makasi na côté boye. Atana na ba médecins za bongo. Ouais ouais. Oya mutu mususu awsala ni opération. Mais là ba ka mususu esenga il faut. Là ba baza côté gynécologue. Voilà, akopenga oza na maîtrise nango. Neti nga vraiment na maîtrise ya kodia et puis na maîtrise ya maladie. OK. Donc na traiter la maladie makado tous les mois comme na traiter 574 maladies. Parce que bandete muso za fleur et traiter de 57 maladies. OK. Oui, na boko biso za bongo. Olandi. Donc na yebi traitement makasi. Na traiter bato ebele babenganga. Na zongisa ba mabala ebele. Ba sida kindoki ebika mo ebele bika. Na chaîne na yo babenganga na monde mobimba. Ba États-Unis partout matanga bamboka ete ebele. Voilà. Olandi. Mais ceux qui obengi mettre envoyer na problème na ozali problème à mosolo. Problème à bozui. Ata ozoka ya ebele. Mais ozana posa ba rêve na yo et se réaliser plus vite que possible. Ozali na droit ya kozwa bozui ya bokoko na yo. Biso to benga richesse ancestrale. Voilà. Mbongo wa libota. Ba fa mususu ba yebite ke bazaka na bozui yango pe. Ba fa mususu ba yebi ke bazana ngome mais place kenda te. Ba fa mususu ba tikela bango kiloazu biso to benga kiloazu. Kinyumba eloko oyo ezaka pona nkodi ya wana. Mais ba yebi ko activer ngo te. So bengi mettre envoyer na ko activer ngo. Numéro na nga yango les affiché, ba ko mettre envoyer mais na dictango plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728. So bengi mettre envoyer na numéro wana R2 et à 3h 4h 5h nga kuna pongi nanu na kaba na la raté. So bengi na solano o no zali posana o motu ne zali problème te. Maladie no muso zobela parfois auto zata ko ta ngote pote vous zali ka bangonga. OK. Mais on no so mona ke za problème no spirituel. So bengi mettre envoyer o da solution à problème na. Voilà, merci beaucoup mettre envoyer. Dernier mot monsieur Langa. Ba frontale belé l'on a besoin ba frontale l'autre il y a ta dollar écrit ça ba date de carissam au lieu de dollar te l'autre il y a ta dollar ça me sera plaisir à tel moins 1000 moto 500 mon beau ba spectacle on a celle ba spectacle trop na te élevé votre ba spectacle trop ba rené trop na ba chaîne na bi ba katika continue comme ya bango voilà na ola kisaka ke ngai naza mutu na makambo sika voilà na éviter ceux qui beaucoup ko sunganga na kitana biloko na ngase
eza milinga te bino ba milinga epesaka oyo normal kaka na ezali dra oyo bakundelaka bibembe yango ya dra bakundelaka bibembe yango oyo lamba dele lufwa lundwa kidi bana bamebeti yungana bapangizame sambidila elusansila bana bame tala bapasiva mwene vana ngeye mfumu fuila nkenda tala pasiba mwene vana ngeye mfumu fuila nkenda yamba dele lufwa lundwa kidi bana bamebeti yungana bapangizame elusambidila elusansila bana bame botala nafinikaki maboko na nga et puis oyo nazongi dollar eye nazongi nakanisa makambo mabe dollar osengaki yango oyo dekare ya rotation eza mbongo soyo sami artiste boya rotation eza mbongo so bongo lia te o sami etema bota mbongo te o ya solo mpenza sami nana osimba te ya osimba tala zwa mpenza bie sami simba bino obangaka te o boye so nde nini nalongoli oyo ezalaki comme elo moboe oyo tanga kuna olopetanga obombanga ndeni te oyo tanga mbongo kuna etanga mbongo bato bamona o 1 2 3 4 5 6 7 ya ba vrai billet vérifier changer na moko fais de place des airs changer ta moko ba changer na moko ya bina ba franc yo simba là haut hein bon ils ont c'est de l'argent quand même c'est quoi ça des carrés ça changer dans tout événement en tout cas cher ami ils a $700 au ebimi na grand au yango ebimi mo bomoni $700 bandeko bozo landa biso yango yo $700 bino mo bomoni yango au ebimi donc baki au chapeau te ba vrai billet baki au changer moko pote ba vrai billet siko oh so mtu ba bengi ala besoin peut-être ya 100 000 ezaka elo moya mbango kaka na salika po na sepelisa yo olukaki dollar nalakisi yo dollar so mpe olukaki euro nakalakisi yo euro so olukaki sterling tout nakalakisa yo mais ezali non nga naleki bachef coutumier na puissance nga naza chef coutumier aza mutu oyo atalelaka mabele azali homme spiritualité non chef coutumier azali mfumu nanga ça veut dire mukolo mabele OK mikolo baza awa soki bayebi chef coutumier aza homme spiritualité puis comment chef coutumier akoma nganga ezalaka te nganga se nganga inganga olandi coutumier ozali mutu spiritualité te OK comprendre oza wana mpona kogere coutume oza wana mpona kogere oyo nyonso etalami mabele OK olandi makambo oyo otuka yamba chef coutumier moko te aza oyo bandeko na nga boza libanda mboka mpe na kati ya mboka bino bokenda libanda mboka mwa kala boyebi badra oyo mpe emonanaka susu te soki dra oyo ebimi seke mutu akufi soit bakango na mutuka babibembe oyo ekendaka na bamboka misika dra oyo donc apparition ya mbongo wana esalemi na dra oyo donc ça veut dire nga naza na nkode na nga ya libota nabimisaka mbongo na format tout ndenge nga nalingeli alors yo ozolanda nga ndeko papa ndeko mama obimisa mpe mbongo na dra oyo te mbongo ekobanda koapparaître mpana automatique OK donc olobima yango moko et puis okosalela yango nyonso oyo olingi parce que eza mbongo ya bokoko na yo eza mbongo oyo yo oza na droit ya kolia yango donc ni sacrifice ni condition ata bien de santé eloko te mpo eza mbongo ya bokoko eza lokola mutu oyo atongi ndako na kati ya lupango na bango bapekisa ye parce que eza mbongo oyo pardon eza lupango oyo ye aza na droit nango olandi
donc mutu nyonso oyo akobenga maître envoyé numéro eza affiché voilà plus 243 89 25 28 728 oh non omoni mbongo oyo ebimi mpona spiritualité kozonga ezonga te mais ezalaka na rituel nango mpo nga naza mutu te naolia mbongo ya famille so endeni nga naobimisa yango parce que naza homme spirituel nde ebimi boye naza na rituel fo nasala so asali rituel et puis nakolibere yango donc c'est un peu ça ça c'est la rituel nango après nous libérer voilà attendez ba ko changer on moi to sombela yango non soki ba changer yango oyo nakozala provi to lia awa dans ça rituel mote avant ndeko simba na sala nini na longolaki oyo nyonso ezalaki maboko ya ba esprit ba ikotika parce que yo tango yo ozozo yango déjà automatiquement tango baye eza ezolongola nyonso oyo ezalaki ya en tout cas tebeza radio te yango pe ça m'a changé l'artiste balobi garçon swag moi bata 25 yo koke garçon swag tebeza radio te yango o changer manioso ah 280 000 dollars le matin na Congo 280 000 ah ya so yepe nambo a checker penza tali abino normal a checker penza lo kambista na yebi kotala dollar atali penza abandi pena na ba abani le lamba po dollar batala ngone lamba OK funguluta muke anguluti awa aye awa bon carré merci beaucoup bon nyonso yango faut te mettre ça la rupture après to di mbongo en tout cas mettre message nous sur que plutôt clôturer message nanga eza boye yo ndeko papa ndeko mama ozolanda nga problème na yo soki eza spirituel ou non spirituel maladie na yo eza incurable ou soit non incurable so bengi mettre envoyé na plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 ozwa solution na problème na yo bino bandeko oyo bobetaka loto oyo biso awa ndezaka ba Paris foot ba winner na poto pe bozaka na ba loto na bino so obengi nga napesaka moto ba chiffre okolia million wana epa mundele na bino kuna na mboka nyonso ozali batona moto bana marque ya loto na bango babetaka benganga numéro za affiché wana mettre envoyé à kosala oyo ezali posa na o. Voilà, merci beaucoup m'être envoyé, merci na batutu balandi biso mbongo yango ye. L'argent bon yango merci bengo m'être envoyé numéro des affichés wana erosalo bien na Alexa batalo kuta te boyebi. Nga batalo kuta ba le karaté yena boyebi na make a trop pour alo kuta te bato tout moment na raté na chaîne nga batalo kuta. Abonnez-vous massivement, partagez et likez. Tokutana bino à la prochaine. Bye bye.